Caméra motema mabe makasi. Motema mabe makasi. Je n'ai jamais vu un grand voleur du monde. Collègue chef de Corse. Le président a donné beaucoup à Congo, à côté de Rwanda, Belgique ou bien en Amérique, toqué esclavage. Et puis il n'est pas congolais. Parce que congolais pensa à copier Mboka Boité, Koyi Bambongo n'a habité papa. Tous les réseaux mafiatés comme la caméra. Na niveau yo caméra yaki na motema mabe c'est pas congolais. Na mona mwana mobali moko mabe lokola caméra té. Ba caméra ba yaki ande copier Congo. Ba caméra ba na mawaya ba congolais même c'est un garçon mauvais hein? Il est très très mauvais caméra hein? Ah mabe mingi parce que ba yiba ndenge oté hein ba détourna mboka boité caméra zala mawana ba congolais. Mais le président ne va pas accord ya Nairobi. Oui, la caméra c'est ma boucle au pango ya Congo. Ah ok, n'a pas mis à côté gango boto tika esclave. Nanga na d'autres esclave. Mboa suis mboa. Et comme grave. Bango ba komi ko bomanati. Eye mabe no, bango na bango ba komi ko bomana. Eye mabe. To ebisaki bango basoki wa, basoki na kokpolo lolo. O bane kokpolo lolo sa musa. Président malin. Abengi tambwe mwamba. Abengi jadi na mabundi. Mabundi na mabunda ndenge moko. Le président a parlé. Donc il y a des personnes qui ont un vrai porte-parole. C'est ça le problème. Ngala kota kuna pas la binote na koya te. Hein? Bozo koya ngala kota kuna te. Bozo na ba vrai oyo ba communicateur ya solo les até. Bino za samu ta communiquer ko bandi ko finga parce qu'on finga des solutions. Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Cité FM Moko. Afrique Info avec Franck Stemai Yandankala Twende X-Bass Marandura Franck Stemai. Voilà un peuple congolais puissant si aliloba et qui alisasi donc mi bundela poso mi bundeli te muto bundela yo azate to lobi mbote bisika nyonso bokutami bino bozolanda politique info ba lobi rendez-vous ya bato balinga ko yeba mamba mboka donc lelo ba actualité lisusu ebakisa mi ebele si ose tozoyebisa bino kaka la présence de Covid-19 eza sérieux respecter ba principe barrière édicté na OMS sokola maboko mwamba lebele éviter ba contact inutile ba collade ba bisous to éviter yango ala tozala vraiment ko respecter ba biloko et ko sa biso bien vanda na ndaku soki eloko ko sa ko bima vraiment te po ezala bien te biso ba tozo bima pour te pesa bien information talaka ba risque tozo sur ce lelo vu cette actualité où Ebakisa mi lisusu ebele na ndema mbongo tambola to yambeli bino mona mboka John Ngefa. Mais avant ça un grand merci à Odette Les Salamegan depuis Switzerland, merci à Franck Stemai donc le top manager, merci à Maître Churambo à Paris, donc les amis de Steve Kambanga bino bozo prôner ba valeur, bozo prôner journalisme à Maël et les amis de Steve Kambanga coordonné par Maître Churambo à Paris, merci na bino tokoti siko tozo prophète John Ngefa. Prophète John Ngefa mbote na yo. Mbote mingi ndeko Steve to banda na prière parce que nzambe za mokonzi tata na lola to pamboli yo na ngongo malamu to tike mission maboko na yo yo banda na biso pe sukisa na biso to tiki ba diaspora su maboko na yo kolo makila yesu masia tu ba ko se protéger bango bana pe bango moko bo bazo bela kolo bazo tonga na molimo po abiki sama o basi ko kufa kolo ya mabango na mboka na yo kolo ntiki kongo na maboko na yo ba mibi nyonso ba kana boloko pe bato ya ba yebi Congo batika la po bakamba Congo na kombo na yesu masia amen. Amen. Tobani malamoro émission on a motuna liboso prophète John Ngefa. Il faut pesa na le sako pour na mbuta mutu. Le sako mboka wa yo. Mbwa sui mbwa. Papa Ngefa le sako. Basombe na kaliboke kwanga na liboke ya moninga te kolala nzala. Papa Ngefa le sako. Papa mozui bana babola. Voilà, Yoana le sac n'est vraiment ma cessé kende. Mais tout le monde présence à coronavirus bande kota na RDC basala nzambe on dirait bosanganité bolukata retraite
toyamba ko mikolo eleki olobi président Tanzania ke ngomba ko sambela oui c'est vrai mais bino basala nzambe botikeli ka wale sa ye moko bunda zo sambela zo lala banzala ko lala na ba potopoto bino basusu o ka ko lata propre bozo lobate bozo sambela nzambe te pona corona ndeko hypocrisie ezali mabe liboso na nzambe. Galate 6:3 lobi si quelqu'un passe être quelque chose il s'habille lui-même. Ce qui est lobby le lobo tikeli wale qu'est-ce qu'il fait à la République démocratique du Congo? Hein? Alors ça la nini. Wale ça soit qui a compte na ba poto. D'ailleurs, OMS na gouvernement congolais et pekisi bato bosoto. Et pekisi bato ba compte na ba poto. Nga na zala ba désinfectant na nga des émissions na ko tchata na munoko partout parce que il faut to yoka l'état doit protéger biso. Ba acte wale ça sali wana ezali lokola otolobaka na 1 Pierre chapitre 5 verset c'est l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Na tango yo ata tozo sambela te mais c'est steve mais bato bazo belela nzambe na bango bato bazo sambela bazo luka nzambe na bango et so wale bazo bondela nzambe ya solo il faut ala sango na ba télévision il faut ala sango na ba internet et ça la publicité quoi yes on ba so na bonde pona boto biksi moto kende ko ebisa bato te to lembi ba wale ça to lembi misa na bango parce que biso to sambela chaque bato ngai libota na ngai bato bazo sambe mais pas en public. Tala eloko président Angola sali excusez-moi nana akora félicité bino ngi mota ba konsu comme corona na sa pété na za pena ngote parce que bino comme abou président angolais un président chrétien a décrété jeûne et prière dimanche mobimba na Angola batios na ndako Angola République Angola mobimba. Si on a dit cas de contamination à combien 22. 12 guéris, mort mi-bal. Si on a dit à 200 et quelques. Or, 254. Tout le monde a un côté Steve. Tout le monde a un côté 21 décès, 21 guéris. Tout le monde a un côté. Et bah tu vas couper un malade de bélia. Bah cardiaque, bah rien, bah hypertension et belé. Bah 500 la corona parce que copine na bango, bah ça juste $139 000 au baluka qui na OMS pe na banque mondiale. 19 milliards en OMS. Non, 19 on est surtout comme belé. Bah pesa bango mais oh bah pesa parce que bah test il y a vaccin. Dans les pays, oh bah pesa on peut pas tester sur ba cobaye. Yo déjà test vaccin on dit quand même côté ça peut m'abêter. C'est un vaccin et kokotate nous ne sommes pas les koba n'est pas mindele. Muyembe abanda yango et pas ya mindele mais pas au Congo démocratique. Voilà déjà tant ozolo baboye bino ba pasteur Kasina Makambo yo éveil patriotique bokomi nango wapi parce que jusque là tozo ebaté boko repé ko ça l'appel lit il y a bien na niveau mambozo kende tout le monde a quand même tout le monde a bo sangani na éveil patriotique wana bo sali pe mamanzambe éveil patriotique na mise éveil patriotique ko défendre mboka na bino de comme éveil patriotique biso to défendre mboka bandaka là hein to défendre mboka congolais loté hein depuis longtemps que to défendre mboka na makamona yango. John Gefa. Quand on a veille patriotique, Mukuna non. Mukuna bande veille patriotique. Tant que tu as veille patriotique, Mukuna dans FCC. Asa si Kabila. Et puis Mukuna nga zobo sana été quand il a veille patriotique pour attaquer Kabila non parce que Kabila n'a que ce que de l'oko moko. Faut dire la vérité. Au autant on est biso ba kolo veille patriotique biso ba Ngefa oy. Autant to bandi ba veille patriotique kolo ba hein motomoka ndima ite ba Mukuna bazala ki pona Kabila tina le ba pona Kabila. Mutako sabino te to sanga na ndenge nini. Toko sangana soki tozala bomoko boyo ngamboyo boyo bagege boyo na bakisi boyo na baboy toko sangana nini moto na moto abela nzambe na ye na tango ya pasi akoyoka mais to sangana toko sangana te parce que to sangana na église Bible est biso na Matthieu 18 verset 20 là où sont réunis deux trois personnes mon nom je suis au milieu d'eux hein alors tango biso sangana pe na badibota na biso to ba 15 20 to 15 to sangana to bon nzambe akoyoka biso ko sangana mais soki mitema na biso za malamu te ko sangana nous avons la haine ko sangana tozala ba jalousie lo sangana tozala maboko sang ko sangana tozala na nzambe te tozala na kati na ba formation bo kitise Galate 5 verset 19 lobi bo nyoso basaka biloko wana ba kota bokunda kolote pe bato tu bana mitema na polete lo samo na bango ezokwa makelele. Alors moi je ne vais pas que na sangana bato ya mabe bato ya poloso basanga nzambe lokuta combien de fois to sangana na kati ya stade de Martyr Congo kewa. Voilà. Mais c'est combien de fois ça va culte awa ezali ba copie OK kuna stade ba personne 10 000 au compte 10 000 na nzambe ba combien ba copie
alors mboka mo poto hein mboka mo bolea John Ngefa tozongi siko na politique tomoni mikolo uti oleka tambwe mwambaleki faut ba convoquer congrès état d'urgence facha décréter qui respecta qui constitution te mais cour constitutionnel et si fachi raison et le big congrès est inopportun n'attend oyoyo toza na coronavirus tambwe mwamba avait tort ou raison et puis sera qui na idée na yewa na linga ka défendre mboka ya solo pour constitution à respecter toi qui na tort mais mboko ba violer la constitution mikolo nyonso ndenge ni monsieur mikolo nyonso mboka zo tambola na constitution te mboka zo tambola ba corps toloba likambo mbala combien bolingi toloba mbala combien Steve hein? Le pays ne marche pas si la constitution et les lois de la République, le pays marche si les accords politiques. Hein? Hein? INC, FCC, cash, bango même mboka. Yango lo sako yanga mbo aswimbwa. Et le bimingi, mbo aswimbwa. Et comme grave. Alors, bango na bango bakomi ko bomanati. Eye mabe no, bango na bango bakomi ko bomana. Eye mabe. To ebisaki bango basuki wapi? Basuki na kokpolo lolo. On ko kokpolo lolo ça musa. Moi mwamba yaki na raison. Donc, tamwe mwamba nécessairement yok ba peuple boyo kangai. Je ne défends pas l'individu, mais je défends la démocratie. Oui, Bible biso na Somme 133 verset 1. Soki bato basangani bayokani ezoko mafuta ezokita na mutu na ro na mandefu pe na bilamba mutu na ro bango bakonzi mandefu membre ya gouvernement na ba sénateur na ba bilamba ne biso pepe mais article oyo le président a violé la constitution parce que avant après état d'urgence il fait les parlement ça c'est vrai hein article 86 de la constitution et le bibo il faut aller dans le parlement ce n'est que normal parlement a étudié yango si ma ça fait vers le président a décrété état d'urgence. Président était malin. Abengi tambwe mwamba. Abengi jadi na mabundi. Mabunda. Mabundi na mabunda ndenge moko. Abengi premier ministre. Abengi président cour constitutionnel. Hein? Basangani. Quand on parle, quand le président abengi tambwe mwamba, azo représenter élu du peuple. Tant que Bengi Mabunda a représenté l'élu du peuple, tant que Bengi président constitutionnel a représenté justice, tant que Bengi premier ministre a représenté le gouvernement, annonça qui bango. Le président a parlé. Donc, il y a des pays qui ont un vrai porte-parole. C'est ça le problème. Nous avons n'est pas la binoté, nous avons été. Hein? Nous avons quoi nous avons été. Nous avons vrai communicateur et solo les athées. Nous avons communiqué. Nous avons des solutions. Président Salakiam. Lokola bazo luka Tshisekedi na makambo. Bako esaye. L'article 165 de la Constitution, on vol, haute trahison et ça le mis dans le cadre du bureau président. Effectivement, tant qu'on va se réunir, on va déclencher un président quoi. Président quoi, c'est que bato zo bossa. Ça piège haute. Piège haute. Non, ça vient à Kabila. Ce n'est pas mais on a pas dit Kabila Tshisekedi na Kabila na Cameroun. C'est Kabila. Tolo bela dossier caméra mais boti kano Kabila vanda kimia wana za mambo justice. Non, justice mais montaye bisaki be faut pas que Cameroun. C'était Kabila. Kabila mutadi a déjà justice. Solo là qui non papa. Zala église au milieu du village. On menace église au milieu du village. Na lobby boy, na droit, tous en séparation des pouvoirs. Yemoko Félix Tshisekedi la justice et ça musala na ngotomoni kamera batie maboko na bazuzi babenye na parquet ya mate. Est-ce que on traîner loba yango? Ça va, loba yango R yango yo. Likambo ya kamera ezali pona 100 jours te. Na lobi mboka ezotambo na bakor, ezotambo na constitution te. Ba violer une constitution mikolo nyonso na basala. Ah, on a beaucoup de République démocratique du Congo. Kamera, c'est quoi Kamera, il est un traître. Mais Kamera, et puis il n'est pas congolais. Parce que congolais pense à quoi pied mboka boité, quoi bambongo n'a habité papa. Kamera, Kabila alongo na kingakata aye, ah on a gelé à ben Kamera bangobo, bah solo plus de 3 heures du temps. Or que Makambo bazo sur na Kamera. Kabila zako résister en yonso. Ozo comprendre nga azo résister caméra bana ba point faible à Tshisekedi azala kaboye ngani na jelaka ngana sala kaboye tala oye ba rapé caméra lo lendo azaka nango wan. Lo lendo caméra azala kanango wan. Oyebi yango.
nazalaka boy nazalaka boy tango basilisi kosolola Kabila abengi Tshisekedi mais ngai bi moto azaki pa ngana benga na ye na moyibi ya mbongo na lokoso na la posa ya pouvoir na makambo to yo kaka ngote yo kama makambo alobi on che audio abi vox ko alobi Tshisekedi mais moto yo ngai nazo garder na mabenyonso na makambo moyibi parce que tous les réseaux mafiataires comme caméra ezali na niveau nyo caméra yaki na motema mabeste pas congolais na mona mwana mobali moko mabelo ko la caméra te na mona te Steve tikanga na mona et pourtant nous souffrons les peuples qui souffrent il y a genre millions na ba millions bon allez directement président Okikanda mais moto ndenge nini et puis deux abani ko tia Tshisekedi pression na accord ya non accord ya Kenya ya cash quoi non ngana soutenir ki yo mbulo ifonga na kota même na venir sur 4e 16 ali mbongo na mbongo to comme na tango électoral na te ya zo tshaka baba zela ko nazo préparer nango chance là ko pamba le autre se da komi ngana koma papa chance là ko pamba mais il faut nzamba tanga yango alors tango président moni boye moto azali mouton noir na ba conseil na yi a déclenché déjà dossier à tenir justice dossier à 100 jours. Et dossier à chaque fois, on a un mondial à Africa, à Tangi Kamere. Oh, il y a la banque, à Tangi. Donc, tous les matchs, OBD, à Tangi. Donc, je n'ai jamais vu un grand voleur du monde. Collègue à Chevron Nécorce. Chevron Nécorce, il va qui boite. Mais Alexis Nécorce, dans Mouibi. Nyaka. Alexis Nyaka, je n'ai jamais vu tous les dossiers. Kamere n'a 4 hommes au Tondengeni. Or, que Babou Maki n'a dossier à 100 jours. Parce que Azali a lié na bango, baki au kabaïté, mais elle s'est débordée. Et deux, tant que caméra qui m'a passé mbongo, il y a 139 000. Pour la test, il y a millions. Pour la test, il y a Corona. Il y a une copie à côté de la copie. Le copie a une copie à côté de Tindika, à côté fâché, à côté de président. Non, lui, nous avons les cartes. On a passé ordre, les cartes, et les cartes. Et comme ça, caméra, moi. Vaccin, il fallait lire après, copie à 139 000. Sauvaki, même à Sauvaki, il fallait lire yango. Alors, tant que le président Moni Boye, n'a pas conseillé la vie, président, tu es sûr que vous avez pas Kami Kamere, n'a pas bébé naï, dans la prison Makala, il souffre réellement à cause de mon ibinaï. Donc, bazan a raison, Batounet, il acharnement, Bozo s'acharner contre. C'est vrai, ils allaient un conflit politique, hein? Ils allaient un compte à rendre, hein? Vengeance, hein? Parce que ils allaient caméra, président au Canada. Tous les caméras, la présidence de la yango moi balia kabila on a moto to kozika lolemo liboso abimisi mbongo ngo c'est pas jusque là jouer non la présomption d'innocence yo ni caméra ko misaba mbongo ba 5 nano liberté provisoire na ipo akende ko va na résidence surveillée na ye $250 000 250 millions de dollars 1000 millions de dollars pour batika liberté information nos pour ça na ozango ape naza motu ya batu naza espérer dans Zambie yo na ani tete ngaza motaner te ko tianga motaner nasala très bien informé na spiritualité pe nasala na kutana na bato ngo fara quoi yobu fara quoi non moi je suis pas collabo moi j'étais en prison hier na moni caméra était dans mona kuna zo souffrir kuna na kena otala docteur oli lunga to balika mona ozomona tango etala oli lunga oyoyo a détourné mbongo pe kaka na compte Ebola oyo ayiba mbongo ancien ministre à santé. Bon bande ko bola nanga bien pour na likambo ya docteur Oli Lunga. C'est un Congolais. Et puis azali soupe Moluba. Moluba za mo Congo tout ça bande ko bision se maka tribalisme zate. Oli Lunga aweleli nini bande ko nanga bolanda nga. Oli Lunga na mboka na biso à part professeur Liaou. Docteur c'est vrai ça. Je te dis la vérité. Nazolo Bsayo, ya solo, la Nangana Bsayo, Ilunga, Bafuta Kaye, 50 000 € par mois na compte MS. Azali spécialiste dans la maladie tropicale, puis azali spécialiste dans l'épidémie. Oli Lunga, moto, asilisaki Ebola. Muyembe yo zo na ben information biso te bi docteur Muyembe mutasi sebola parce que bat ba mono ndire to iswana mais si porter pe ngai na loba comment na ole kisa boye biso te bi ke Muyembe mutasi sebola yo zo ba ilu tina moko na lobeza te Muyembe asaka Ebola na ko biso loko moko
guerre oyo ya Kivu ya Goma po babenga na Barwandais bato nyonso bayebi commandant Mamadou alors général Aboleya nde moto asisa guerre oyo basaki plan na Kabila awa na Kakokolo bato balobaka na général oyo Agoloa balobaka na ite c'était général Agoloa, ce n'est pas Mamadou. Mamadou abimi héros. Mamadou azaki na commandement ya général Agoloa. Na plan asaki na Kabila bazaki bangomi baleta major général. Tango Agoloa na plan wana ayebi saki pe Mamadou te. Ayebi sie zwa front yo jikololo zwa boko take boy. Oy botake fosi otavi po tinike Barwandais. C'était général Agoloa. Akufa babumena Barwandais na poison. Mais ce n'était pas Mamadou. L'histoire comme dit Mamadou. Non! Mamadou a na bataillon ya Agoloa. Agoloa c'est lui commandé pour rebenga na Barwandais. Oli lunga mtanda commandé yani docteur Muyembe. Yango na zo bisayo Muyembe azulu pemba ya pamba. Ilunga azalaki ministre de la santé. Na ministre de la santé Ilunga un savant congolais. Muyembe azali laboratoire. Azali professeur mais spécialisé dans laboratoire pour na kotala biloko wana. Ilunga atangi na université ya Californie na Harvard. Le plus grand université du monde peut appeler ça qui court. C'est l'intelligence dans bazuye bati na omesi. Ilunga docteur Ilunga moto atretaki de fin pauvre Tshisekedi wa Mulumba. Tango bakomi na mbongo te na abelaki maladie cardiaque aye na Kinshasa a loué le jet médical a traité na Genève. C'était docteur Oli Ilunga. Hein? Moto so rappelle sur ta maille ya pamba boye. Hein? Ndima moto na tanga passe Steve. Hein? A traité tango ya biki siteka zonga habité mwana yako ya ni DPS. Ndoto tanga za malamu te. Na pas au président du DPS. C'est là la guerre au babengala ki docteur Ilunga. Tant que vous chuchoter, comme il n'a habité. Moi, je suis intellectuel. Na continuer à te. Ilunga a bendani tango a bendani. Kabila a un problème. Tu sais pas. Aïe quoi récupérer pour na sangonai. Aïe quoi récupérer docteur Ilunga. Oli Ilunga. Aïe à ministre de santé. Yende sala qui plan. Oh ya kosili ça. Guerre na kosili ça maladie oyo. Ya Ebola, ce n'est pas lui. Alongwe wana kepe na mbandaka yaki na mbandaka. Ilunga ko c'est la 3 mois na mbandaka a stoppé. Entre Itipo, Ebola ki Itipo, na comme na mbandaka 125 km. Avant que 3 mois na mbandaka c'était Ilunga. Ce n'est pas obino botanga lelo Muyembe. Muyembe za ko sala na plan ya Oli Ilunga. Hein? Ozomona glade de cause mosusu bakangi Oli Ilunga. Aboya ki vaccin kota na Congo. Oyo bazo tiaka bato bambongo na bango abino yo ata biso tomoni ke mbongo Ebola bato bayibi yango so bakangi mutu ba condamné yo commission kama mbabo ya vaccin te na bisayo ko na bisayo dès le cause ça na banquette no journaliste investigateur aboya investigation aboya ki eloko yo yami bale le seul docteur Ilunga Oli Ilunga asalaki plan ya ko tester ba kisi nyonso zo ya pe ko tumba asa tumba 10 conteneurs ba kisi ya mabea c'était lui tangelanga docteur moko to médecin moko bimiao c'était lui a tumbi yango docteur Oli Ilunga asali plan que maladie infectieuse est contre les sous bato peuple congolais ezali na mbongo Ebola bobi ya ibaki mbongo Ebola 400,000 mais 400,000 na caméra ibi non 450 millions de dollars. Hein? Docteur Ilunga salaire va payer sa cahier, Oli Ilunga va payer sa cahier $50,000 na 50,000 euros na omes. Le salaire il y a une année. Est-ce que mutu ndengi wana? Beaucoup bimisa été? Attendez pas ce comme dit que bolango besoin sur na Kivu. Bana ba bimisa pour justice ndé condamné. Justice président Azaïli Kolo ya premier ni magistrat c'est président de la République. On ozo boya justice à l'indépendance. Messieurs, Rossi a été condamné à mort, un criminel. Na peso exemple na Italie. Rossi a fait entraînement na prison. Aïe bato o mutu beta bali makasi bonini. Aïe ko bisa ba kondi ya prison abi bobi misanga Rossi. Na ko pesa coupe du monde. Mais si on appelle coupe du monde sani, botika ngai ba sembi kana oui, azai criminel hein. Ilunga na pas criminel. Ba Muyembe ne pas criminel. Bato wana batonga bo mabato ba kufa. OK? Rossi abimi pa boyeba ki Rossi apesi coupe. Rossi abimaki héros babimisi na prison esili grâce na gouvernement congolais. Mais tango mboka bato ya mayele lokola ba docteur Oli Ilunga. Bozo kanga bato ndenge wana papa. O mboka Ebola zongi lisusu na nini. Motana plein Ebola ce n'est pas Muyembe. C'est lui.
Et c'est ça qui est beau là. Ce n'est pas Mouyemba comme un bandakate. Donc on a yo bato maele na Congo ezaka docteur Oli Lunga asala mabe asala malamu ba libérer ne na Italie ba zana 6 zana 6 asala mabe asala malamu ba libérer po aza maele. Donc na Congo le quoi ye mutabimisa plan Ebola. Mutu muso ko komona na jamais pas bimisa Ebola. Donc mukolo yo akufa se Ebola pe rezo solution te. Là ozolo makamoko so ko ndimela bato eloko malamu basala ka mesure de grâce ça partout. Ozo seigneur des mesures. Qui mesure de grâce ça partout parce qu'il est condamné. Mais na ka otozana yango sikoyo. Mouyemba ko kokate, Mouyemba dimbonga tout besoin tonga tokufa. Et puis ba meka so batonga bandakala. Nous sommes les cobayes. Hein? Tous les motos doivent défendre parce que lui n'a pas besoin d'argent. Oh, il a détourné un bon Ebola 400 000. Mais 400 000 il y a docteur Oli. À quoi qu'on s'en Bassani nano libération à Kabere 250 millions. 1000 millions de dollars ça ne peut pas faire libération. Mais moyen mais 400 000 pam. Ouais, attends moi na ngouba ça combien tu 400 000. Est-ce que il y a Oli lunga 400 000 no beta ya dollars. Il y a dollars quoi? Moi na ngouba. À quoi qu'on paye ça qu'on soit ngo? À quoi soit ngo na bato mbongo ezole mo ngouba. Mbongo ezole mo ngouba. Ba ko lo ba zong sambongo na te ba libérer. Et puis ba libérer parce que tous appelle pandémie. Tous on maîtriser en côté. C'est lui qui a le plan. Il y a Makambo, il y a Co-19. Hein? Parce que Ebola, ils sont plus dangereux que le cas. Virus, comment on dit? Coronavirus. Ebola est plus grave que Yango. Hein? Bakoy ko libérer na tango yo. Asa expertise naie, na mael naie, le col congolais. Abik Sabana Congo. Voilà, tant que Zongi no mom qui na chambre membre Vital Kamere, bazo senga lisusu deuxième fois a basengele requête ya liberté provisoire. Siko soki baboyi et que Kamere za condamné. Bo sepela ke mwana maya za la condamné pour lobby a postulé lisusu te carrière politique ne baby. Te Kamere sur la carrière politique te. Oyebi et break 4 lobby oya beaucoup que ma police bosu na nkolo. Ba Kamere ba yaki ande ko piller Congo. Kamere bana mawa ba congolais de même c'est un garçon mauvais hein? Il est très très mauvais Kamere hein? Ah ma beming parce que ba yi ba kandenge ote hein ba détourna kamboka boite Kamere zala mawa na ba congolais zala mawa na bato hein ezali mawa mingi liberté provisoire ko za passe mingi mais après ça no 250 millions de dollars ce qui a zongisi yango nde à cause de la liberté provisoire mais on li batia qui est 6 mois la liberté pour na babenga ngo attention préventive mais azala qui na prison babenga ngo ni haute surveillance hein ti ba condamné à côté makala sikoyo hein et puis ce qu'on a dit bien Oli est innocent hein Oli ni kombo Oli na munoko Oli azali innocent to défendre moto ya ba valeur to défendre moto ça quelque chose valeur moto zimbongo ya Oli azwa mbongo Ebola te bakosela e makambo balia ba Mouyemba nde balembongo Ebola bakoseli Oli parce que Oli aboya ki ba vaccin contre yo kondi Oli mbongo Oli lunga yango pozo défendre moto ayiba mbongo ya Ebola moto ayibi mbongo liboso ka Oli. Combien de voleurs il y a dans la prison Kamere pe o bozo 6 pas écoute tu as condamné to ko ba yibaki mais Kamere non innocent parce que jusqu'à non Oli ay bozana be prévité parce que condamné même ba condamné 5 ans justice nga sala droit ba bibo soki muntu ba condamné c'est ka commis sikoyo muntu asala ki likambo na mais soki no ba condamné te azo jurer na présomption d'innocence parce que Oli da ba condamné c'est que c'est vrai azo rambongo yebo est-ce que justice ambongo ne tambola Mboka est tambola kana présidence c'est lui qui donne l'ordre aux exécutions hein Boli wana ce sont les innocents c'est Mamba Kamere pe na blague non yo kanano la comparaison n'est pas raison ne comparez pas Kamere avec Oli hein Oli batanga ya sala boité de tourna boité ezalika ba compte à rendre toyebi eloko wana et puis j'ai dit Oli Ilunga Tshisekedi le père akufa ki na moboko na été pour ataki médecin à Tshisekedi le père yende médecin na ye tango arlongo akomi ministre maman peut est-ce que ba bengani ya continuer ko vendre sika na papa tango abik se Tshisekedi liboso a futeli avion mobimba au jet privé médical akena mbongo yo li 101 francs abiki via reconnaître abi yaka ozonga na mboka okota na IDPS webike yo lobi okende prison na mama ONG grâce o basunga batu kobotsa ko sunga ko bimisa ba mama na maternité olopesa biso ta compte randi ya mambo kende osala na prison makala yo komino na mambo olilunga lobi na mambo kende na prison okuti ba prisonnier neni nga na lo ba puissance le beleki ya licence ata bo finga na ba commentaire na kolabote nga na poser ba question ya solo
yo okenda lobby na o accompagner ONG grâce ba sauvara bana ko bimisa ba mala ba maternité biso to zelateur yo ko yebisa biso na pavillon ya bana basi to kutaki boye mais yo ina mambo lilunga tika na mambo lilunga betela biso na mambo ya prison okutaki prison eta nini lobby tango kenda article 23 24 liberté d'expression ezali okopekisa liberté d'expression ngana bingam na diriger mission na oui article 24 la constitution et lobby on a ça rapport ya prison. Bon, merci beaucoup. Le gars Paul Ngaolite, non, yo lite, yo caméra, yo zo appuyer caméra. Appuyer caméra neni. Voleur. Et bon ngana appuyer. Lo ba caméra voleur na dimanche. Na lo ba caméra voleur neni na la présomption. Bon, bandeko. Nazo aider John Ngefa. Ceux qui caméra yibi mbongo, il mérite la condamnation et la prison conformément à la loi. Yé olilunga, lokola to yebi. Déjà ba condamné na mambu ya Ebola, il mérite la prison. Bango mi balé na côté li mututé. Si ko nga retourna John Ngefa pesa biso rapport ya mambu eleka ki lobby na. Merci. Tango likambo ekoy na mbongo. Na pesa exemplaire aussi. Il était condamné peine capitale, un criminel. Azaki italien. Mamba lobby na prison. Te na tuni azaki italien. Mais tango ebisa banga pesa ngo dérogation na bima ndenge moko oli. Mondo zo insister mamba oli. Bat ba mono si go. Non. Na lobby oli lelo yo ebole kotine ebole zongi lisusu. Toleka dossier oli. Toleka. Et puis ami balé lisusu nini tozana le coronavirus. C'est lui qui peut faire quelque chose maintenant. Donc c'est une grâce présidentielle. Ok, bah yokio. Fachi, Ngefa a sa moto, Ngefa moto doua, Ilunga, a senyeli ndeko na Ilunga, obimisae. Mamu ya ONG to bokenda na prison. Non. Na kenda ipenda kotala Docteur Oli. Ah. Et puis na profita ki na sima fondation Mama Grâce. Otobengi Mbonge Imek. Maman moko motema malamu. Monsieur, c'est très important pour nous journalistes. Comment fait-il pour maman yo andimi ko sala ONG naï pour na ko soutenir ko bote ba maman ofele na katia Congo démocratique et puis mortalité leki. Mais ces journalistes na rapport ya ONU. Chaque 1 minute maman moko kufa na mwana. So, une minute fois 24 heures, ça fait 1400 femmes mères chaque 24 heures au Congo. Moi, j'ai dit au Congo. Il y a le Congo, et là, le Europe, il y a un continent. Congo, pas un continent Europe, Congo. Alors, ce qu'on a dit, une année, c'est moitié 1 million de mamans bazo kufa katinyango. Maman a vu une initiative. Alors, non. A commis une pétition. A côté de parlement, na mbongo na ya bolingo. Papa, va répondre maman yo. Maman yo na Kivu Beni Bukavu na Mbandaka lobby, même na Bandundu, na hôpital moko za ikuna na ndele. Mon pépé batindeli akei go foutre bango babimi. Tala ba kamera ba mbongo bazo lia lokola balingi bato lokola ba mama oyo tolobi Mama Grâce monde Imek ONG na ye toko ko soutenir ye man et puis a commis même na niveau so ba bengi ye azana mbongo te docteur salata si nini ba bien oni chirurgie te monene bonini césarienne na Congo ya $500 na kota nyongo akomi meme kokota nyongo ya kodefa pasunga mama na bana na bango mama paradis te le tel mama ezali ngai na yo na presse tolobela yi parlement azana ni na kuna bo signer yango pétition bo signer yango pour être soki lelo ba maternité comme gratuitement bana bazo bota gratuitement et kozala honneur ya congolais au lieu na 1 minute une maman qui meurt so c'est 24 heures 1400 femmes mères dans 24 heures. Ce qu'on sali une année, c'est demi-million et parlement na eloko Nations Unies na ibiango et puis Fédération internationale va ibiango. Moi ba congolais ba bimisango parce que on va les attaquer. Mbongo to pesa kabino ya ba aide. Ya ba société ekendeke wapi. Tala moto ko maman yo o to benge Mama Grâce monde, Mama Mbonge Imek Azaï Kolela. Okay. Et puis, même docteur Oli Ilunga to continue ka likambo wana. Azaki maman azaki ko supporter ba maman parce que ye pas ali moi si aboti ye.
hein oyebi ki ba maman so bimisi $1 ba 5 libération ya docteur Olilunga pa sunga bango ba tele maman oyo ba na tele ba initiative malamu pourquoi to ko aider bango te to ko sunga yango te mbela na biso etamboli mokili mobimba hein azali na kati na Congo et puis nena zo biso sika oyo hein na okina mbanda kuna 25 maman bakanga imbongo ezate akeko luka confinement ezali ko defa mbongo po atinda baba roi la gouvernement nini ministre social ezali nini soki bino bokoki yango te botia maboko na ba maman Marie o azumo tema ya mama ya bosali sani et puis azo sala yango monsieur le journaliste na mbongo na yesa un vrai gouvernement mela na yo eyokani monde est-ce que gouvernement ezotamula mela na yo eyokani ba nyonso ba comprendre o zaki nango ngefa na cop ma cop il faut dire la vérité ngala mota vérité Naza monter la vérité, le col a monter la vérité. Voilà. Il faut défendre ma valeur. To bundela pe batu. Po biso mo da to mi bundela. Voilà, to pousa na moi mukie siko John Ngefa mamba corona o déjà to banda ki ngwa mamba confinement batu basko maboko. Mais corona ezo zwa kaka batu mingi kota fachi na minute to zo betali solo. Papa leki propre ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc comment il s'appelle Monseigneur Gérard Moulumba Kongolo ou Kongolo. Donc Gérard Moulumba, chef de la maison civile, chef de l'État, Aouti Koti Kabiso na tongo awa on est au ça l'émission. Oh. Réaction rosa nini pas kufi na COVID-19. Pour bango batambolaka ndi ba memaka yango. Monseigneur nga otika mosana mosango. Omoni Bible ezolo belanga ndeko na ngai. Matthieu 4 verset 26 Matthieu 6 verset 24 on ne doit pas suivre deux chemins à la fois. Il y a Zaki évêque. Il faut que nous sala ya bunzambe. Il faut que nous sala épiscope. Hein? À lundi 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Hein? Et même il a dit quoi? Hein? Mais évêque combien qui va kufia? Mais il y a kufina corona. Mais coronavirus qu'on a tout ni combien de évêques va kufina coronavirus? Jésus ba on a président. Ah mais voilà. Donc ils ont banni corona ndé présence nem dans même ba to corona. Centre na bango wana bango de ba voyager aka bayaka tala yo monseigneur o soka tika kina monsana épiscope mbele ma suli wezu ete parce que nzambe agiste au moins sika poto na sika mosantu ekeseni ozomona bible zo bisa biso matiti mabena malamu ko sanga yeso okabolango et puis bible biso na kati na mokana na Jacques chapitre 4 verset 7 résistez au diable. Fouillez l'un de vous. Bible 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Séparez-vous du le Seigneur. Amos c'est 3 lobby batomi bale ba kotambolate soki ba yokanite bakabwana. Tala leloyo papa épiscope mumba ba koyamba ba kolelewa na présidence ou épiscope ba koyamba église catholique to ebite point de terror. Oh lele neni bibemba corona bakenda na ngomba moko. Mais yozo baka ki ala na de lèvre la fois Théodore Mugalu pas aki na pasteur mari na maison civile ya Kabila. Mais vie à Mugalu zani désavoué par les chrétiens parce que atay Kabila ni Kabila était sanguinaire, l'homme de sang. Toi, tu es là. Joseph n'est pas Pharaon. À quoi ça, il est Pharaon. Hier, Mougala Zala, qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit à Kabila? Deo Uguiza, DGDA ex-Ofida. DG. Il est parti biso mwana mboka Kongomani auti ko kufa awa mwa lilo. Mais il y a Zaki DG il y a temps ya suka. Il y a Zaki intouchable hein. Na mona DG puis il y a Zaki rwandais. Est-ce que Rugweza c'est congolais? Oh, yo ganga ndenge parce que Rugweza congolais. Deo Gracias. Yo kana no Deo Gracias Rugweza. Comment ni congolais ka Rugweza? Na yo moko. Hein? Steve Kambanga. Steve Kambanga. Oki congolais? Tolongwe Steve. Kambanga. Kambanga. Et Shiba. Shiba. Oga Muluba. Oyoki yango baluba ba vrai congolais d'une sens. Oyoki kombango. Na longo Deo Rugweza. C'est comme congolais. Comme on a sa moto doigt. Ok? Il faut dire la vérité. Comment on a dit Boboua Basele Rémi. La longue Rémi. Comme Boboua Basele. Ok, comment? Hein? Bon, nous avons oublié parce que nous avons combo ya pamba boyko. Rugweza a longwa kite parce que avec Kolo Makambo, Kabila avec soutenir ba imasolo na Kabila. Azai masolo ya Kabila. Mwana Rugweza zaki nani? Mwana Rugweza zaki nani? Na Kabila zaki nani? Mwasi? Point d'interrogation. Asuki wana. Tokoyeba mamo John Ngefa. Yango moni bato wana nzambe azo éliminer bato mabe papa.
Rugweza kangaki au FIDA, local entreprise ezali rwandaise. Il faisait ce qu'il voulait. Abeli ren bandakala akufi na kona terrain. Abeli yango bandakala mais Rugweza longwa na te. Qui dirige qui? Les gens de justice na ye, question réponse en paix na suki wana. Linga ka longwa pour remaniement ba mandataire pe do salama nomination ba mandataire et salama kalate après corona bomo. Linga ka zonga ka ezalelo. Combien de remaniement ba sala ka Rugweza tikala ka. Hein? Atikala ka na poste wana ba justice na ye to suki wana. Voilà, c'est ce qui wana. Prophète John Ngefa. Corona na mboka, corona na mokili bino ba portrait, ba sala nzambe ba nini, au répondre déjà tout ça. Mais est-ce que pour na yo, so te bito kolo ba vraiment en Afrique awawa. Ba nzambe ko michati. Apôtre nini? Kambanga, na michaka kaka. Ko michati to longoli yo Ngefa. Apôtre nini to mosala nzambe nini oyo mona ka lelo ke asala nzambe na musolo. Lelo ba sali nyonso ya nzambe 98% ba baby. Mosale nzambe oya solo onga na kobanga nzambe koloba tolongoli papa kelani pata parce que rana ezadi na bala rana ezaki verno akufa ezaki papa baruti et baruti azui bokonja pesi na mwana na ye donc na disqualifié te boni kambanga kena ko sabe kena na sala investigation voilà ngali ngaka pona ba investigation voilà mwana était bon voilà ngali ngaka sabe investigation mais ko bina matoyi na ngai c'était tout mais il faut dire la vérité fondateur de l'église de réveil ezali papa Kelani ezali Mosé Adinabala pe ezali Verno bango bo Misato mi balé bakufi batikali ka bo papa Kelani na yoka na kate ya za KDC pour le moment en Afrique centrale moto atikali na vision ya Mosé Adinabala pour na bango tout Misato bazalaki papa Kelani Mosé Adinabala Verno l'homme le plus puissant était Mosé Adinabala. L'homme le plus puissant na bango Misato mali ba fondateur c'est du Wengeti c'est du patron oui mais c'est du patron non la langa babozi mais volo kwa zaki na kati wa joker ya ipenda malgré bango tu ba fondateur c'est du patron mais volo ko joker oui bien ba makambo et volo ko joker azaki wana ozoka mais c'était l'homme puissant c'était Mosé Adinabala na bana saboti ba sonné au pas Adinabala lelo skona za na tunio ba mutombo basaki bango nyonso na apôtre Pedro Elias oyo aza nango le seul en Afrique centrale oyo atikali une idéologie ya Mosé Adinabala hein oyo azoska pa ya lobby kaka na tina na Yesu miracle sami authentique c'est apôtre Elias na kati Angola le seul c'est lui le meilleur des meilleurs. Voilà, selon ye apôtre Pedro nga kansegateur le baba congolais bobo vanda ana kati mboka tamote Théa tout ba beba mais ya pas congolais aza angolais mais akoli ndawa edina asali mo congolais gas te congolais ta mo bazade baruti landima ki baruti mais okola pe lobby pasteur baruti eza lokuta parce que comment kuna na ebi yo otambola kwa nyoka zo lokali koku quoi na ebi yo c'est eza mwana na eza faux c'est papa Baruti. Donc papa Baruti le meilleur selon John Ngefa il m'a pas la prophète il y a Nzambe ben azali évêque na quatre églises de réveil. La quatre association église de réveil ou 9e communauté reconnue officiellement dans l'état congolais. Malgré boboya na bino na bino. Te to boya misala mabe na bango so boya évêque mukuna awa uti boya walesa mais baninga walesa pesa ta prophétie ya fatigue soki aluki bakutana te basola ta kufa bakutana quand même moni liwani ya lisite. Combien de fois bato wana batapelengene papa to ebi bango to mieba est-ce que ouais c'est un prophète? C'est un évangéliste. On était un prophète. Chatumba boga. Yo kana bisa yo. Chatumba ju benga obi. Obi bela ko chatumba ju. O to benga chatumba mutu na ko beta etebe. Obi bela ko chatumba nyomi. Kamera bakaki kamera nyomi. Kwa ki abi o pelenge ni émission na sala. Non, pelenge ndo ebi. Ta kamera na pala ba chatumba ba ko tope musuku. Ce n'est que normal. Nek ba yaki pona sima kamera. Ta ba yaki kamera ba lukani. Ta moni mama likemba atelemi. Maman koyi oyo kwa semani bana no yen sena ide peste ba oyo kanate te ba kaboy de vie si l'alliance ne kufi papa donc ouais moi mbo asumbo
Quand pour caméra linga comme président en 2023. Alors comme caméra Moïbi a caméra son président a donné beaucoup le pan on va on a mindene. Hein? Beaucoup ya Congo na caméra président a donné beaucoup ya Congo penza bo a côté kango na Rwanda Belgique ou bien en Amérique toqué esclavage. Et là na lobby bo caméra président 2023. Nzambe merci parce que muta ça compte 2 jours na makala caché judiciaire ne bébé. Mais caméra président ne va pas accord ya Nairobi. Oui, la caméra c'est ma boucle le pango ya Congo. Ah OK, n'a pas mis à côté kango bo to esclave. Nanga no to esclave. Ça c'est grave. To chité na question ya mambo IDPS mbutu kuna Jama Kabunda de a Longoli a suspendre Paul Chilumbo porte-parole Paul Chilumbo boya bia ko suspendre été bango na bango ba intérimaire yo pe le rôle à mwana mboka réaction rosa nini baluka kimia non naza ero etanga mbutu te bazo mona bazo vigiler président na bango IDPS ya mael ero bazo mbutu bazo pointe na bango c'est pas na Tshisekedi hein parce que congrès sur ça pas na destruction hein. Hein? Malgré ces lois et lobby et permettre yé à 500 bango mais papa soit qui motanga bomambwa na yé à quoi qu'ils en rage hein et caméra vani kimiate caméra parler je n'ai pas mangé l'argent moi je n'ai pas détenu l'argent moi-même avec Irachi et Kobeni na Moulay obi combien de bateaux na prison makala hein héros bazala kimia ils ont Jean-Marc Kaboun dans un règlement d'ordre intérieur na bango président intérimaire zalade ils ont secrétaire général. Bango moko ba violer la constitution na bango règlement d'ordre na bango ils ont raté c'est comme Palou qui c'est un secrétaire général Palou azali président Palou te hein tu sais que le président intérimaire ça raté toujours secrétaire général bango moko ba violer la constitution na bango hein omoni Bible ebisi biso eloko moko trop clair Matthieu 28 verset 1 un homme prudent voit le mal de loin il se cache. Hein? Pourquoi tu as intérimaire? Parce que Jean-Marc Kabundi est secrétaire général de Pesteni. Hein? Président intérimaire, il va violer la constitution. Il va assumer Mbutu Mutekoti et comme il a Moussoukou. IDPS à s'organiser. Hein? IDPS c'est parti au pouvoir, mais ils ne sont pas organisés. Kaka Moboulou, donc il n'a pas les mains, donc Tumba, Kaka Boye. Attends, Kabila 19 ans, mais Azak il n'a pas perdu, mais c'est bien organisé. Hein? Allez là pendant IDPS va qu'on a quatre partis politiques c'est parti bani ba voyou comment on dit Makabila pas mais Kabila c'est un organisateur malgré makamone mabe il faut dire la vérité ngandi ni Kabila tena mota PPRDT mais biloko FCC o PPRD ki nango o lelo bazo sala yango ezali yango te papa bazonga na nzela ki yaki o mukoko babenga to nini fils mukoko garder du temple ngangwa église za kuna garder des temples paille oh porte-parole na bango paille oh ya que ne pas nini ya mbutu hein ba s'organiser parce que Moussoukou déjà et côté bazo luka moyen ba destituer président na bango ou abimi na IDPS parce que mon na misouté est-ce que tango za tango mi bendana hein o tango ko luka kimia ba stratégie na bango hein ba luka ba stratégie na bango baluka ba stratégie te kaka to moi c'est ba kota kuna so que les ba ça réunion congrès extraordinaire ba koti wa IDPS na ba soda bazamba civil ba kota hein IDPS na armée oya kota kanga ba kota te la force reste à la loi hein awa na IDPS bo mai bango na minduki te ba beta bango minduki ba panda bango te ba kanga bango te hein yango mo so ba bange fa le sako. Voilà, tu as une émission, PSA Bambote Nayo, au PSA un numéro de contact. Numéro de contact, nous soutenons, nous tous, docteur Oli Ilunga. Et puis, maman Basaki, $1, parce que y a Zari pour ma maman, Kobik c'est ma maman, Kobik c'est maman, pour qu'on ma maman, tu sais, le président Tshisekedi, en tant que premier magistrat, atalaka parce que mboka na Covid-19 et puis Ebola zone ne sous montasisa Ebola muyembete je dis et je répète ezalinde ye bon alors il y a mibale batunyo so ça misala malamu ko ba mama oyo grâce à Mbonge Imek oyo azo les ambela po ba mama bazo botana ko kufa mikolonso gouvernement bo tchema boko parlement bo adopter l'oyo et ça me fait République démocratique du Congo mobimba et kozala le kumu na Congo au lieu par minute maman moka kufaka
ezali pasi mingi. Là on a banatongo pasteur moko abenga na makala ebisingai mwasi na uti kufa na kubota ataki na mbongo $30 docteur asimbite na ina mwana bakufi tala mboka ndezo tambola. Alors topesi mbote de susu na bao nyonso balandaka biso na mikina poto surtout yo moko Steve Kambanga. Merci. Oyo journaliste le plus intelligent kolo pambola yo. Topesi mbote na mama na ngai oleki basi nyonso na kitoko na Genève maman Ngefa batondoko père na ngai le plus grand bogar ya bogar nyonso sa père papa Bangefa ye moko gala kebi et na pesi na papi Ngefa oyo grand sa père de sa père. Et puis Maman Brigitte Ngefa, Maman Brigitte Ngefa, Kola Pambolaye, et puis topé ce sumbote na Mami Bomolo, oyo azali na premier partenaire na Anvers, grand prêtre mère Kola Pambolayo, na bazo soutenir bisionso na PCP Mbutamwini, mbote Koko Yalunda, Kolo Pétrole, yo makambo. Et topé si de sumbote na bayi ngani bienvenue ba ngala ananda komingi, il va t'appeler Steve Yoyo kola pambola wana kata Marseille yenda ibisi soma kwa coronavirus bodo atonga wana te po yaza ensemble la docteur Raoul to pesi mbote asuka na Gauthier le roi d'Angleterre oyebi mwana sa confinement na fungule confinement alors mbote asuka na yego pesa na mon fils Sadrak Ngefa les bogards de bogards kolo pambola ye na oyo mama grâce imbeka tikanga lo bamukeko tika otumusanga bange belé boy mabanga te mbote Romains 16 Bible lobi yango ngai alors kolo apambola yo makasi na le plus savant ingénieur cameraman comme nani Ozengali Stadi atiaka émission alali boy soka atiaka suki be émission soko batabashali oyo batamayele bana Congo ta comment ka caméra te pour ko liba so image soko meki au nom de Jésus OK donc bazali libanga ya suka mbote ya suka libanga te na pesi na hôtel de monnaie na pesi na grand chocolilo oto bengen kaka baliaka na mokuta panzi to pesi mbote na banque centrale du monde oto bengi Nina Bengai 6600 volts nzambe Simba ka papa mutu wana lobi nga otama ba jeep apesi boketu 4 jeep nga big jeep te jet parce que nga no premier voyage États-Unis apesi lota bayalo sokoko makambo te sokoko non mais honnête attention quand il promet apesi avion na lobi na rozwa jet na boy aloba provenga ba jeep na bi na boy jeep opesi boketu ba jeep nga na muta jeep te abi olingi na bi jet nga papa ko la Angela lola na ocholi boso numéro ngai pose ngai 00243 89 610 49 41 Mosusu 00243 81 877 26 78 pe numéro 00243 99 42 937 na pesi mama Carmel sikozali aza mundele fanatique no munene mama Carmel na Gombe Steve Yoyo kolo apambola yo. Voilà, c'était prophète John Ngefa, un grand merci. Comme ça, Odette Lessa, je disais, depuis Switzerland, maman Babijou. Merci à toi, Ozengalina, les réalisateurs de cette émission. Merci à l'assistance de Starly Lema. Donc, Babi, vraiment, Mamozo qui est bien, merci. Mon vieux Siamoulex, Aigle Noir depuis Paris. Père Louis-Marie de Jésus, depuis Paris. Banque mondiale, exemple à suivre. Depuis États-Unis, maître. Exemple Banque mondiale. Na Banque mondiale. Maître Chou Mboma. Les amis de Steve Kambang à Paris. Merci à vous. Donc, tous ensemble. Donc, Namoni Boza Teme Bele Manuel Mandanda en Autriche. Emilia Massonama en Autriche. Donc, base dans la pays sur Afrique du Sud. Bino Banderonanga Balume. Vérité en face. Bino Nyonso. Boza. Wa Bangala. Ah, Bangala. Tala Nessi va toka. Ma bande ko nga botala. Ce sont les jeunes beaucoup soutenir bango. Tala ninga zo toka.
Bino Morobota là. Tu peux savoir mon information. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Donc, Bozaki tellement ébellé. Donc, merci aussi à Chaton Kolo pour le montage de cette émission. Donc, vous êtes tellement nombreux. Nganabino, Tokutani Mbalasimara, Netolobara, puissance Yaliloba. Et les qui Alisasi. Donc, Tommy Bundelara. Merci. Mouta Bundela Zate. Merci, bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.